Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Sali mbote mingi na bandeko nyonso bozolanda biso à travers le monde. Jerry Kobetox Nabino Yoyo 207 de la presse, votre humble serviteur. Moi na mobalo asala la rabino toujours musala au four et moulin na chaîne Nabino Congo Check Check TV ndenge na yebisa rabino bo continuer ko pesa biso confiance, bo continuer ko s'abonner massivement ya yemoko le patron le boss Sibu Mutombo. Merci lelo toza na temple ya démocratie, toza na parti du pouvoir, toye ko zwa ndenge mwana mboka fils mukoko alingi ya loba solo la panza nteke na baya ya presse na bandeko na ya presse par rapport ya mayenyo ce sont les grandes situations politiques. Tokena ko landa et bon te recommander juste après. Pour la repèse à Fatio, babengi équilibre politique, va organiser marche dans un bref délai. Dans la marche, elle qui prévu pour la marche, elle qui prévu pour le 22, n'a stoppé en haut. Vu aussi que je n'ai pas eu les moyens. Les gens ont accepté option en marche. Batouba Lingagi qui est dans la marche. Mais les gens ne m'ont pas soutenu. Na idée que bandimi na théorie mais na pratique. On devait faire au Babengi marche monstre au ekokai kozwa partout na Congo. Il fallait que ba traquer za la banderole. Yango na lobby na poussi yango dans quelques jours. Mais na tikeli ba autorité a eu de pèse. Ba autorité nanga ya parti. Bal ba koka organisé dans un bref délai manifestation pour na koboya babilongia kala pour na kotelemela batu wana nyonso. Na yango message nanga lelo na ngana epsa na presse. Marche tozo linga to sala ezali o babengi voix d'expression. Toyaka na ide peso pona batute, toyaka pona idéal. Beaucoup de combattants ba komi pona pour défendre Kabatu. C'est ce qui tue les partis. Penamini toyo. Beaucoup de combattants ba ebi que chômage Kabila tika kiango ba bengi monnaie courante. Ba komi ko sala o ba bengi trafic d'influence. Na idée que pesanga CV, tia photo na yo, pesanga $4 au Kozwa Moussala. Je suis en train de dénoncer ça. Nazoeb Saba combattant, Bazala éveillé. Moussala est la logique des choses selon Denga Solana président. La marche d'aujourd'hui, il y a lundi, ils ont reporté. Je suis entré, il y a côté qui est là-bas, il y a eu des pèses. Pour te dire que Luka Kobon, Kowela et le Komoroboé, na tikeli bango bal na kana bango, bakoka ko défendre Fati, na o babengi équilibre politique. Et à part ça, Natondi Bino Botondi, Nandenge bo répondre et j'attends vos questions. Merci. Ma question Nabino. Une série de 5. Chaîne, vous vous présentez quelle chaîne? On a commandité les combattants à Batu. Pour tous des sortes de combattants. Les combattants à IDPS, les combattants à cadre. Oh, bakenda olia ba fufa ya malili na ba salon ya ba cadre. Ba sankara ya ba cadre. Ba commandité bango po ba kizenga. Kendenge na zabo na olinga na sala marche wana zumbongo ya FCC. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. L'air na zwaki na tomboli politique ya président. Oeza ya réconciliation nationale. Pour cheval de bataille à Fatih et à la réconciliation nationale. Nalobi Fayoulou, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. C'est-à-dire,
même en 2050, au Komaka président. Quand je dis ça, on m'a accusé de la mouka. Aujourd'hui, quand je lance une manifestation pour cet équilibre politique dans le président, tellement que tous les minoritaires dans le niveau de l'institution, tellement que Nandenge Kabila a Trisaki, on vient de m'accuser que Ndenge Zawana na Zumbongo ya FCC. Yangonde, na tieba tout devant un fait accompli. C'est-à-dire, FCC soba pesa ngambongo pona sala action moroboye. Na annulé action ngo. FCC senga ngambongo nango. Na sengi bato tout balobi ke nga na Zumbongo ya Kabila. Bala ki sata preuve yango place nga na Zumbongo. Ce combat de l'IDPS ne nous a pas permis à Okendo Luka même bamisale pas ba chinois. Ne nous a pas permis même à Okendo Lukata soko keka ba loboza muto IDPS. Tozo vivre na o ba bengi ba difficulté énorme. Na annulé marche na idée natala ba o bazolo bake. Baza capable ya kosala soki ba kosala yango. Parce que et comme yo ba bengi c'est pour éviter encore tozonga na o ya la conflit. Fils mukoko libanda ba misu na kati ba komi ko finganga mais taxé de tout. C'est pour cela na annulé pour na mona ce qu'ils vont faire. C'est ça on a qu'à répondre. Marche citoyenne, option politique à la mouké, à la soulèvement, atteinte à la sûreté de l'État, coup d'État. C'est-à-dire marche à biso tozo ça les marches républicaines. Et ça différent, toza la même option té. Bango bazane na butu biso toza na lumière. Nazo mona te que lumière na butu go sangana. C'est-à-dire place na bango na marche wana ezate. Po bango balingaka ba buka, ba panza, ba piller même ba beta ba tout machette. Biso toza ba non violent. C'était une marche citoyenne pacifique. Bango bazana na option ya soulèvement. Il y a quoi ça institution et la République, tout ça différent. Une autre question, l'autorité à partir des filles, c'est-à-dire, na tikeli bango ba responsabilité, o bango ba zolo ba ezaka ya bango. C'est-à-dire, mais dans un délai, dans un bref délai, si on vandi na ba bureau climatisé, moi je vais sortir comme gardien du temple, je vais lancer un mot d'ordre. Ça c'est un point. Question non mususu o tuninge zanini. IDPS go tikala jamais. IDPS c'est endetté. IDPS c'est indivisible, les moko. Mais na kati ya IDPS ezali na oyo babengi une certaine manipulation. Une certaine manipulation ya ba combattant. Parce que ba ebi ke ba combattant baza na besoin ya boulot. Batu moko baza na ba signature bakomi kolinga ko intimider ba combattant. OK bazoye ba ke pona zo CV na yo il faut se comporter boy. Il faut betela nga maboko. Il faut komisanga nzambe. OK ba combattant de baza wana baza kuna besoin ya repesa CVT. Ba combattant CV na bango eza o babengi ba gaz ba pine na bambango bakima na kacha Congo. Eza CV na bango. Bakomi kozwa bango na état ya faiblesse. À travers quelques batou, quelques présidents du Parlement debout, oyo déjà bazui bango en otage. C'est ce que je suis en train de dire. Question non monsieur César. De faire quelque chose. C'est à nous la base de faire quelque chose. La base doit faire pression. La base va, il faut, c'est la base quand la base, le FCC a peur de la base. Si le FCC maintenant commence à amener de l'argent à Katia IDPS pour manipuler quelques cadres à IDPS, va étouffer l'action de la rue. C'est le FCC. C'est le FCC. Balingi que IDPS comme à Palou.
mission ya FCC yangwana batu babenga à travers le monde batu ebele bazobangela même vie nanga na idée que makambo nga nazoloba bazomona ngo c'est trop dangereux par rapport ndenge batu bamona Kabila za danger ok nga na mona Kabila ça comme mbwa kopal c'est le FCC mais nazoloba na batu ya FCC tout simplement bayeba ke o bazo rêver wana etika osala te soki tomoni gouvernement mona babilongi ya bamiyibi gouvernement na ekozala mal à l'aise na mboka o alliance nini o président sala na bango balakisa biso notango alliance alliance wana eza constitutionnel te alliance wana eza o babengi constitutionnel te alliance tomona na Brazzaville PCT na IPADES basala alliance mais l'air lisuba bimisi gouvernement apesi PCT o babengi ministère agriculture apesi bango ministère environnement na ya sport information bima na 12h30 PCT réagit et lobi ke eboyi coalition mais FCC makambo basali qui est le chef de la coalition FCC cache c'est celui qui est en exercice, c'est Fati. Mais bango on est en coalition, mais Hermo Bazobel n'a pas ça, il y a FCC comme coalition. S'il vous plaît, c'est pas, vous n'avez pas le monopole des questions. Il y a deux questions. Le gouvernement en question, la coalition en question entre FCC na kota la ka Sénat, place na biso eza wapi. Ce sont des gourmands, ba démontrant même na bana na bango mo babaati. Eza coalition mo personnellement dans la marche oyo koya dans un avenir proche. Tokosenga abolition nango. Pona ngai coalition wana ça met les Congolais mal à l'aise. Ça met tout Congolais mal à l'aise. Question. Nazo bundisa o babengi gouvernement. Eza parce que to vivant na ba dictature rebelle hein. Yango de to mona marche eza neti bitumba. Non. Marche eza o babengi mungongo. Eza parmi o babengi ba voix d'expression na uta koloba ngwana. Donc réponse par rapport na marche. Eza o babengi canal o les sans voix peuvent s'exprimer. Pour ne parler ma biso toko tarate. Mais à travers ma marche, toko qui s'exprimer. Makambo sous tuni les questions sur Kabila partenaire. Kabila partenaire. Fatia alagi na bonne foi. Toko kakusa neti na ba Kenya ba monaka un ancien président. Tout ça neti na ba Ghana. Mais Kabila la qui sinde mauvaise foi. Na ko bengo partenaire lelo mais son amoni ke ezo simbate. Bible loba ke batumi baleso ba otambola na nzela so esimbate fo bakabwa. Wana eza Bible. So tokomi kolinga kosala mutu makasi tokomibo. Kabila lakisi ke yazane partenaire na biso te. Il faut te prendre acte nango. To abolir makambo wana etali FCC cash. Question na muso ya nini? Fils Mukoko. Il paraît que le président de la République a bimisa gouvernement parce que moi je suis bloqué signature pour que le PDG va banda musala dans la carte il y a liste au Kabila APC pour qu'il a récompensé n'a bloqué Fati ça est makambo moi si ana zelo côté omoni moi si wana parce que marche na lansaki le 22 ezalaki na ba multiforme c'est-à-dire marche wana ninga côté sana moi si wana dedans. C'est pour cela que je regrette fort que Batou comprenne raté ma kamba politique ndenge kendaka. Président zo bloqué gouvernement. C'est Kabila qui veut avoir ba poste oyo pour aya soka zu ministre de justice azana Sénat asa la cour d'état constitutionnel. Kabila ndazo lingake azwa ba poste ya minene ya intérieur pour maîtriser ba soda abanda ko sa ba biloko bazo sala ba côté ya ba est kuna.
blocage ya Congo eza Monsieur Kabila. Kabila aza sous partenaire na biso te. C'est un président honoraire oyo olia vanda na e alingi nde sikoyo asuka na boloko aza président aza partenaire na biso na cash eza nango gravité epesi bisoni epesi biso eloko te donc toko sacrifier parti mobimba likolo vice-président ya Assemblée nationale. Donc to sacrifier parti mobimba likolo ya poste ya Jean-Marc Kaboum. Coalition égale toi tu perds, moi aussi je perds. Aussi gouverneur, nga zui vice, nga zui gouverneur, yo zui vice. Et là on y to gagné. Pourquoi pourquoi les combattants sont fanatiques? Et là, on dit que tu gagné dans ma Kambouana. Kabila, c'est un gourmand politique. Bakaya Babaati, c'est un gourmand politique. Coalition, on a vraiment. Même Zambenalo, la Lingana Ngoti. Merci. On a Fatiaza au-dessus de la justice. Orotanga makamba ba Bosco tanga pe ba crime économique Kabila ndenga zana ku kotanga ete Kabila égale le mal, Kabila égale Satan. Penazoye bisabato ba Olanda be mission. Ne m'appelez pas pour m'intimider, me demander ma sécurité. Est-ce que vous avez la sécurité? Wow. Je suis prêt pour la mort pour mon pays. Ça, je l'ai dit. Si tu veux m'appeler pour me dire que aux la sécurité, ça, au ligno vacciné à Kobanga. Je n'ai pas peur de Kabila. C'est pour cela que je marche en ville Naza très tranquille. Si vous avez peur, gardez votre peur chez vous. Kabila, c'est le mal du Congo. Nous devons nous débarrasser de Malouana. Je trouverai mal ceux qui se payent pour les Kabila, président Fati, Alobakeba Tikaye. Non, non. Il faut livrer. Merci. Merci. Je prends des personnes. Merci. FCC Azao Babengi, partenaire Yamabe. Ezali kita ya bato amabe. Bato bazomona intérêt na bango. Ba poche na bango bakomona jamais. O babengi le peuple d'abord. Nani azana simananga? Ha. Muto ana simananga. Eza esprit o bakunda na selewa. Le docteur Etienne Tshisekedi ndazana simananga. Nazwa ki ba enseignement na est très bien. C'est-à-dire, yenda zana simananga. Je suis nazamutu ya famille moroboye. Oh, famille zanga griffe. C'est-à-dire, nasala combat pour na mona qu'il y a injustice sociale na mboka o. Peuple nyonso ya diaspora bazape na simananga. O ba comprendre makam. Peuple congolais o yazo souffrir. O yazo mela ba maya mabulu. Oh, ya comment qu'on vivre na délestage, bazape na simalanga. Merci. Je prends la dernière question. Bauta ba diaspora o totika komona bango te panda to banda ko bunda. Ba diaspora toyebi bango fe ba diaspora ya ba Bolivie ya ba Costa Rica. Des aventuriers fatia pesa mbongo nyoso po basale loko ana mbala moko. Basali bongo po bafingisa mokonzi ya mboka. Yango nde nazoloba. Les ennemis du peuple, ce sont les conseillers du président, les fameux conseillers. Marche lelo na reporté pour Natal ce que les responsables des l'IDPS vont faire.
bokomona marche même ya déboulonnage ya cabinet président biso tobunda te po président de la république akenda abimaka ko ce sont des gens oyo bakomi kobeta yo beta 6 nga na beta 7 toyiba mbongo ya l'État. Je vais dévoiler tout ça bientôt. Conseiller. Dernière question. Tu es venu en retard. Soutenir l'idée au président Zobo ya bilongi wana ya kala. Ya ba choko wana. Bilongi ya ba dinosaure. Miyibi. Marche objectif nangwana. Je ne comprends pas pourquoi les autres gens, ils ont commencé à combattre la marche dans les réseaux sociaux. Natikita Natang. Natikita Natang de Tisseré dans l'Abana va laisser le temps au temps. Natala s'ils vont faire quelque chose. Je na conclure les loboy. Malheur n'a pas combattant IDPS. Partout dans le monde, oh bazo zela que il faut appeler ça bango mot d'ordre. Ceux qui t'ont zela qui mot d'ordre. Mais tokenda parler du peuple était mais le lo ba fingela président Félix ata maman naï. Mais to télémaki sans mot d'ordre. Depuis bato bazana signature ba kotaki bureau ba sala mémorandum. Ba oumela lokola bazo comme un livre d'or à Gizenga. Tout le monde a dit trop c'est trop, tout le monde a lobby na tongo na parler du peuple. Lelo ba respecta président. Malheur na peuple oyo à cause de la mot d'ordre pour trouver solution na makambo yo ya ye. Malheur na peuple oyo à continuer à cause de la subordonnée à Zelaka mot d'ordre. Nalobi boye, vu que je n'ai pas les moyens, en attendant que nous ayons les moyens, natikeli bakonzi ya UDPS, tant bakoka kosala action politique, oyo ya ko soutenir président. Ce qui va sali yango te, dans un bref délai, je vais donner un mot d'ordre oyo ko kanga Congo nyonso. Na sali trêve politique, j'ai dit et je vous remercie. Venez des réactions si vous voulez. Hein. La réaction à Bali. Voilà, dans la Mboka, j'espère que je fils Mokoko a Silisi, Mayo après pour la radio. Après Sabine Saki, j'espère que Moni Nyos par rapport à Mayo à nos. Voilà, merci, j'espère que Bouti Golanda, moi Mboka, fils Mokoko, il fallait normalement ça la marche eza reporté par rapport à la situation na bango na kati ya IDPS, boyoki a lobby, boyoki a sakoli par rapport à mayenyo surtout à lobby. Biso to kostenga kaka kimia eza na kati ya IDPS, boza la bomoko parce que IDPS a bundi 37 ans d'élite. Lelo boza na pouvoir, il faut que ça la makambo bien pour eza la peine intérêt à peuple congolais, pour eza la peine intérêt à bato nyonso. Merci beaucoup na Congo check nengo pesa kingai litoi na bino pe misu na bino kolanda ngai. Merci na babone nyonso, merci na boss na ngasibu mutombo na boss anité base na ngai IDPS président Chibaba Benda Koko Pangasudi bikule bref akifak a Pombenza Firenze. Merci na bino tout ne bo soutenir moi na mobali Jerry Kobetox DC7 de la presse, votre humble serviteur. Na ebisa rabino ka ke ba bo benga nga taliba na sepelaka la bino makasi parce que bino pe bo ba pangiste di. Donc bino biso ba taliba bino ba pangiste. Donc bo pesa biso vraiment makasi pe courage ya osala la bino toujours mosala et ko sala bien. Tozaki bongo na base ya IDPS, tozaki bongo na siège ya IDPS, bo yoki au mwana mboka fils Mokoko alobi. Bo kende na ko commenter, bo kende na ko partager, o zui vidéo tindela muninga, ko sala égoïste te et ko sala bien. Merci beaucoup. Na Bogos Anderson ka ndenge zalaka. Donc talaka toza la famille donc a edaki nga na sima bilili. Merci beaucoup na bino tout Francis Muluba cher. Merci na yo
parce que ozosolisanga kaka ebele batika ngai. Merci. Congo Check Check TV. Merci beaucoup. Congo Check Check TV. Merci beaucoup.